Mbote na biso bonso ba etuzwi tokutani lisusu na émission na biso ezali na bozindo na VOA Lingala tokoyamba lelo moko na bayebani na ekolo Congo démocratique mais tokolobela lisolo tope histoire ya bande dessinée na Congo démocratique ekolo Congo démocratique invité na biso azali Asimba Bati azali moko na batu bayebani na domaine wana aza journaliste ayebani na milieu ya ba média mais aza éditeur aza auteur aza dessinateur tokolobela yango tokoyamba invité na biso Asimba Bati aza na Liège na Belgique. Bonjour Asimba Bati. Bonjour Eddy. Voilà, bato ba yebi mingi na Congo mais ça fait depuis quelque temps aux Akasu na Kinshasa te pona nini? Non, nazalaka toujours na Kinshasa. Mais seulement na tambola moi mingi na cadre ya musala na ngai c'est que nazala bipai pona ba invitation aux aroya et pour le moment na yaki na Belgique évidemment il fallait na imisaba livre na ngaba beaucoup na salaki quand on a commis 2 semaines après confinement il bossait ça en février makamuni ce télémaki moya ko sala autrement arrêté il fallait na zela après 3 mois et demi ba fungoli. Mais juste 1 mois après, Bakangi Dissoussou est comme trop compliqué. Bon, Siko Bakangi, mais avec un peu de relâchement, et ça dit que, la Binsaki beaucoup moko, le titre est Apollo ça, et Siko, n'est beaucoup ami balé, Siko, bande dessinée à Lumuma, on a la Rosella, on a le 17 janvier, Oyo, le Koksamboul à 60, Bana Babomae, alors on a CPL qui n'a rappelé mémoire na na bato nyonso bakongole kaka te bato nyonso ya mokili oyo bayebi histoire na ye alors nasengaki na rappele yango mais na bande dessinée po bato bakomi babuku ebele na mokili depuis 60 ans mais nga namonaki na ya sikoyo na yango lisolo wana na modèle ya bande dessinée nde buku yango ezobima le 17 enfin awa na Belgique ebima le 12 donc semaine prochaine mokolo ya mibale. Et finalement, les 17 déjà pour l'anniversaire. Voilà. Voilà, donc Togolobela livre en gros, mais Togolobela d'abord, de manière générale, la bande dessinée. Lelo, ce totali, Togolobani, mina, histoire ya Congo, bande dessinée. Est-ce que ça, média, yebani, est-ce que batu balinga en gros, isa, tout ça na nivuni na, pour la bande dessinée. Yum, tout ça, moko na, batu salaka. Média bande dessinée na Congo eza média oyo yebani makasi koleka parce que déjà dans loba oyo ya biso ba congolais déjà et na 1968 ba oyo basaki na âge na mbula ya kotanga ba buku na tango wana bamonaki buku moko boye komona ngo jeune pour jeune ebimaki na 1968 esalaki mosala nango bato mingi basepele nango bato bakola na ntango na biso na déjà après biso bayebi batangaki masolo ya Apolosa ya Kikwata batangaki masolo ya Mamasaki na Mosekonzo mobali na ye batangaki masolo ya Kokoye Didi mpona bana mike batangaki masolo ya Sinatra Kasaduma Erol Molog et Brigadier Mungala batangaki masolo ebele benza kosakana te. Et Oumela Kitty, après 10 ans, bon, il y a eu pour moi Kokoso Mouké, jeune pour jeune Kamaki. On y donc bande dessinée à Congo, où il y a Congolais et Ibani. Et même la Tangwana bande dessinée, les solos, il y a Apolosa. Et Moninga Mokope, Abinisaki, beaucoup naïe, Matamata et Pilipili. Il y a Mopé et Ibana qui m'acasse, c'est un Congolais. Mais ça dit que si Manabango, Moninga Mokope, Kalami, oyo mpe asalaki Apollo sauti kokufa kala mingi te kimia na molimo na bango nzambe abatela bango mais esalaki ke ntango elekaki molai mpenza ntango eleki molai na basi ba 30 ans e bande dessinée ya bakongole ezalaki lisusu te e biso tomonaki ke wana eza domaine na biso eza mosala na biso mpona nini ekufaka kaka bongo nde tobandaki kobundana ndenge justement ça fait 30 ans c'est pour ça que na tuna question oui justement question
yango question eza lelo yo ozotanga makambo parce lelo yo bande dessinée ya Congo eza wapi lelo yo naloba que tozali kobandela mosala nyonso oyo jeune pour jeune esalaki mosala kitoko mosala nyonso oyo ndeko wana Mongo Sise ekombo na ye asalaki na matamata ya pilipili mais kobunda na bango moko kobunda loboko na yo moko kobunda na poche na yo moko mpona oliesa république mobimba eloko babengi lecture na poche na yo moko ekoka te mwa lisungi fe uta na kese ya leta moke na ndenge ya kopesa moto crédit ya kodefisaki ya kosala mosala kozongisa ngo na nsima ntango boye ezalaki te wana eza politique mabe politique vraiment mabe mpona kotombola culture ya ekolo na biso moni ezalaki te bon alembaki mpe ekangamaki okosala mosala yango d'accord okosala yango mpo epesameli yo okosala yango mpo olingi yango me na nsima na yo faut vivre olia okomi na age obali mwasi bana fo balia bakende classe balata nyonso wana ekomi charge makanisi ekomi okende pa mosusu esi nasala obe natika c'est ça aussi le grand problème nyonso wana ezalaki ngai nalobi non il faut nazongisa eloko wana azokobunda na 2015 naye kobimisa buku moko oyo baniki ya Kinshasa oyo ezali lisolo tali biso bana Kinshasa donc voilà nde bomoni buku wana eza na qualité ya malamu esalami na banorme ya bien moto akozwa ngo mpe atangi évidemment nasalaki yango na français voilà justement obimisi yango wapi obimisi na Kinshasa na Belgique to na Bruxelles to wapi bon eya problème mo nabimisi na Belgique évidemment parce que mpo nazwa qualité ya kitoko boye na Belgique et na Belgique mwa talo eza malamu même si nakofuta yango na mbongo bapaya mwa talo eza malamu buku oyo so olingi osala yango na qualité oyo na Kinshasa okozwa déjà te ça c'est un des deux ekokute yo 10 fois plus cher bakonzi batalaka te bato wana batiaka bapi wana batiaka yango ndenge nini esengi ke toya koimprime awa ekokute yo billet d'avion ekokute yo séjour na hôtel ekokute yo kolia na yo ekokute yo transport na yo ekokute susu otiango na masuwa ekende Kinshasa nyonso wana eza bambongo ntango ekoma kuna olingi oteka yango na mwa motuya oyo kongo nyonso akozwa yango bénéfice eza vraiment te appui eza te mais na buku yango avant tokende na mosika na buku yango ozolobela nini eza Kinshasa tomoni na kati bililingi ya Kinshasa eza mpenza kolobela nini ngai na concept na ngai totanga oyo bapaya tomona bamboka na bango tomona bamérique tomona bapoto tomona esala biso esengo mingi même okóma na bamboka na bango te mais à partir ya babande dessinée na bango ozoyeba bamboka na bango eza ndenge nini mentalité eza ndenge nini batambolaka ndenge nini basekaka ndenge nini masolo na bango nyonso toyebi na passé na bango bokoko na bango awa ngai nazolobela Kinshasa masolo biso tobetaka mikolo nyonso ndenge tosekaka ntango nyonso ndenge tozalaka na esengo na biso na mawa na biso donc eza lisolo ya bana Kinshasa ngambo ya Congo donc tozolobela ngo na kati mpo emonana mpe ke biso na mosala tosalaka tokoki kotombola image valeur ya mboka na biso na mosala tosalaka ndenge bapaya mpe batombola oyo ya bango kaka na mosala oyo mpe bapesa bango limemia bapesa bango lokumu biso osala yango konyokwama bakomona motu pamba mais ntango biso tobimaka libanda tokei na invitation soki festival soki wapi le wana babengo na nkombo na yo te balobi voici le Congo ela ntango babi Congo balakisi yo omoni na wana ke kilo ya mboka eza na motu na yo kilo ya mboka eza na mapeka na yo makambo koloba oyo kosala ifo ksala na bokebi mpo obebisa image ya mboka te me mboka yango esalaka nini mpona biso toloba nano te eloko te eza mpasi ekotikina otika mosala yango non mais finalement nasali yango sikoyo na lingala yango eza na volume cartonné bote mpo eza motuya mingi ya kosala yango oyo na diminue mwa moke nasala yango na lingala
po bandeko bayeba pe kotanga lisolongo na lingala ba oyo balobaka lopoto te moni mais oyo nana ebimi te oza maquette basali maquette nafandi nango ozomona ndenge napesi Kinshasa image ntango bapaya libanda batalaki oyo mboka nini Kinshasa basepelaki nini bayike so bake tourisme bakende Kinshasa mpona buku oyo eza maquette ebimi nanu te mais sikoyo tokozala ndenge wana kozela nini kozela nani mpo tosala mosala epasemeli biso yango wana mboka eza koyeba te mokumba oyo toza nango mpona kosoigne komagnifie image nango na libanda mboka ezoyeba wana te. Est-ce que buku wana tope bande dessinée eza disponible na Kinshasa olobi ya lingala nani ebimi te mais ya français toza na baélève toza na baétudiant tout ça batangaka mpe na français est-ce que eza disponible oyo namemaki yango na Kinshasa wana ndambo nazalaki nango namoni na Kinshasa namoni bato basepelaki nango na ndenge ekendeki silaki nango nyonso c'est vrai mais ezalaki natekaki na Kinshasa na motuya ya kokitisa mpenza mpo nalingaki bana mboka bazala nango bayeba mpo tocontinue na motuya ya kokitisa wana batangi nyonso kofuta imprimerie awa na mbongo bapaya avion na yo kouta kuna koyawa kozonga na mbongo bapaya nyonso eza comptabilize kolia na yo kotambola transport na yo okamati susu bakilo wana babuku ntina masuwa ekomi Kinshasa mosusu meme yaki na avion po ekoma noki nyonso eza mbongo comptabilize sikoyo koteka ngo na Kinshasa na motuya nini c'est ça les grands problèmes ofuti badouane baokipe yo te mais olingi quand même le yango oyebana ntango osili boye osala mosusu eza te et mais bana ntango wana ti lelo ça fait 5 ans tosala ndenge nini toujours rappelé toza na vie wa lingala tozolobela histoire ya bande dessinée na moko na bakeli ya bande dessinée na invité na biso Asimba Bati ayebani mingi na ekolo au Congo démocratique voilà ozo se plaindre na makambo ebele motuna tozotuna ezali est-ce que mosala bino bosalaka eleisaka bino est-ce que na ozo sala yango nde ko permettre yo au vivre bien nalobi plainte eza penza yango te naza koexplike réalité na profondeur na likambo yango po batunaka biso ndenge tozosala te otiki ndenge nini non kovivre yango so nalobi wi nakosi soki mpe nalobi non nakokosela mpe mosala makambo auti koloba etumba oyo nga nasali mpo nabimisa buku oyo ekosala ke ndambo wana okoki koluka ndenge nini okovivre nango mais kaka mosala wana ya dessin ekosala ke mwa biloko ya mike kosala na mopanzi kopermettre ovivre mwa moke olia mwa moke osangisa mpe mwa mbongo moke mpona lobi susu obimisa buku mosusu nyonso wana ezali bitumba ya moto oyo andimi kosala eloko moko boye andimi anyokama mpona yango mais soki lobi nzambe ate maboko esimba mais eza mpona ngai te eza mpona lokumu na ngai te eza mpona lokumu ya mboka mpo eloko biso osalaka ya culture ezalaka mpona lokumu ya mboka ezalaka mpona biso te bakomona kaka yo osala bomeye ezalaka mpona lokumu ya mboka lelo oyo na mboka ngai aza na Belgique mboka eza fier na bande dessinée eza bo mokili mo bayebi ke capitale mondiale ya bande dessinée eza mboka oyo mboka oyo eza fier na dessin moko boye babengi nkombo Tintin epesa lokumu na Belgique oyo so a Belgique Tintin ozomona epesi lokumu na mboka oyo biso mpe na mboka na biso tosali mpe badessin ebele mpona nini biso tozose compare na bango te tozoloba ndenge nini bango bayambi eloko na bango batia yango liboso bapusi mpe mpo eza kopesa lokumu na mboka na bango mpe eyebanisi mboka na bango biso mpe nzambe apesi biso force wana ya kosala mosala ya ndenge wana ya lolenge wana mpona mboka na biso mboka yango ezosala nini yoki mpe nini tolobi ti babwakela biso mbongo boye on peut ouvrir une de crédit okei ozwi nazwi mbongo mpona sala mosala oyo nakozongisa yango na ntango boye bafacilité mwa batashe osali mosala yango mpo retombe nango eza lokumu ya mboka c'est ça eza plainte te mais eza kozongisa bango na maye na nzela oyo esengeli mpo mokili esalamaka bongo toza na ministère ya culture ministère ya culture ezala mpona mais ezala vraiment mpona nini est-ce que bozalaka na lokola na
domaine sous-soutien le col na fond ya promotion ya culture na kanisi zalaka na Congo mais bon peut-être bon ça la va pas type pour kende na bango fond ya promotion culturelle wana tika tana sika fond wana tango salama comme on zalaka fond Mobutu CC Seko na yeba na tango wana $1 ya qui na valeur ya un Zaïre ya qui na valeur à $3 na fond wana batia $1 million pour na promotion ya culture na éviter ceux qui bato bazwa mbongo kuna pona soutenir culture mais comme il y a batango moko boye comme il faut des promotions culturelles et kuma ya bitumba de bato bako bunda po babimisa mbongo pour artiste moko boye akufaki po bakunda ye bon et comme nango fa bakunda bibembe eza mpe mabe te po batika moto apola na mokili bo malamu te bakunda ye d'accord mais ntango mbongo ebimaka babundi ebimi ntango mosusu 10 francs na 10 francs wana ebungi na baposhe ya bato na bureau kuna na couloir na di ekokoma epai wana bakonokunda motu wana ekomi 1 franc et demi. Est-ce que ezala mingi te mpona bamusicien to mpe lokola théâtre yango nalobi tozozongela likambo ya bande dessinée culture ya kokoma balivre tout ça là mais est ce que fond ezala mingi te mpona bayembi balanga nzembo na bato basala théâtre tokondane bamusicien te na bato ya théâtre te bango basali effort ya kobunda bakoma pembeni ya fond wana mais ekomeli ya fond wana ekomela na ntango ke aza su na posa nango te donc akufi nde bake na fond wana babimisi mbongo na kombo na moto wana akufi balie susu ebele babimisika ndambo wana bakokunda ye biso toza na posa ya fond wana ntango tokufi te même si eza mpe bien bakunda biso mais attends tobotamaki te mpo bakundaka biso malamu fond wana epesamela biso ntango toza na bomoi tosala mosala oyo ekotika bilembo mosala oyo ekopesa lokumu na mboka na biso nde ntina basala fond wana yango wana me fond wana ekoma politique ekoma combine ekoma barrangement moko boye compliqué na samesa mais non c'est pas comme ça bayebi badomaine ya culture eza ebele bayebi banani basalaka mosala oyo eza komonana balobi te kaka olamuki na ntongo bokoki kuna bongaza artiste bapesi yo te bayeba nini kokanalize bato bayeba ndenge ya koapuye eloko wana bayeba ndenge oyebi toza boni na libanda awa na mboka oyo bakimisi ko mboka balingi su te biso tozala kaka kuna tozokanga motema malgré bacomplication toya kaka tomonaka nde makambo ezali on peut dire aussi bon on reste ici eza facile awa totikala awa mpona awa nakobeta porte bayokanga bazwi mpe nationalité ya mboka na bango nakoyi moto ya mboka na bango bakapuye eloko yango tokoki kosala yango toza bato mais tosala yango te mpona nini toza bazoba te bolingo ya mboka ezotinda biso totikala na mboka totombola ekuma mboka wana mpona kotombola mboka eza te kaka ozala politicien moto kotombola mboka moto nyonso na domaine na yo mécanicien mama atekaka soki fufu moto asalaka bilanga nyonso wana ekotombola mboka voilà lelo bazoloba likambo etali changement bato nyonso bazoloba likambo etali changement toyebi balobaka un peuple sans culture est un peuple sans âme. Donc, peuple où ils ont la culture, ils ont la peuple, ils ont la âme. Bon, to Congo, bate Congo, ils ont la culture, mais culture na biso, ils ont la mingi na oralité. Bon, on va tout cas ici, bah ça a mingi importance na ba théâtre, na ba nini. Mais pour civilisation, ça on a vu civilisation, peut-être culture na biso dans la civilisation. Tu peux vendre comme la civilisation et c'est qu'ils vendent dans la support. Yo kanisi te que peut-être qu'il faut résoudre ça la matière basole ba changement quand c'était que changement il faut que n'andingue non tout on a le mboka on attend kaka indépendance ti lelo mboka on ko 60 ans et ça na maturité te ya koyeba eloko ni to sala mboka on a 60 ans et bi dans noter l'essentiel les années pour tout ça dans chaque domaine mboka on a 60 ans ils en a pour ça ni bayela on beki etambola lokola non na tango tozali coloniser babuku ya gite oyo bango bato ba colonisation basala totanga na ba classe totanga
tant peu de bano fongolama maele na maele ba mena biso ba o ba ya avant biso ba sala ba buku ba comment balo mami ti bamba ba comment buku ngando na mati buku ali boso congolais comment ata kwa comment na kantina lingala batu ba se belé ba comment qui avant na tango époque coloniale après l'indépendance batu belé ba comment qui pour nani ba soutenir musala wana te pour nani ti biso toye tozo kende bana pe mike bazali belé bazoyaka na domaine wana me bazolemba nzoto ba domaine nango na koya bona kufa nzala domaine na kufa pamba donc ezali programmation moko boye non déclarée pour na koboma culture congolais ya Congo. Voilà, na okota na likambo yango mpona aloba moni tozosala effort lelo toza na vie walingala sala nyonso vie walingala ezala omonaki tozosala makasi tokoma na lingala toloba na lingala donc eza na mwa ndenge olobi mpona kosala ke lingala culture ya Congo mpe ebana ovandisama mais kasi toyebi yo tozolobela mingi awa yo etali histoire ya bande dessinée récemment kala mingi te obimisaki buku oyo tozomona na photo oyo na kombo ya Apolosa eza bande dessinée te mais eza buku est-ce que koyebisa biso parce que tozolobela bande dessinée buku yango ezalaki mpona nini mpona nini osala yango bande dessinée te mais ezolobela pe nini puni trois questions buku oyo ndenge olobi lisolo ya culture lisolo ya culture buku ezoloba bande dessinée na Congo ebandaki wapi ekendeki wapi ebandaki ndenge nini esalamaki ndenge nini mpona bato bayebake na Congo bande dessinée ezalaka nde ntina ya buku oyo yango wana okomona ke na buku oyo elobi ke peuple sans connaissance aza lokola moto aza na ndambo ya liwa ayeba epai awutaki ayeba epai nini azali kokende ntango tozolobela jeune pour jeune ntango toza kolobela jeune pour jeune nde nabeti lisolo wana bande dessinée na Congo ebanda na jeune pour jeune ebandaki ndenge nini ebandaki ke motu oyo alati siako ya mwindu Achille Flore Ngoi azalaki journaliste ye nde abanda makambo wana na Congo basali yango c'est vrai qu'il y avait mundele moko boye pe bifalo abanda pe kosala biloko yango na ndenge na ye ye pe kosala ndenge wana mais ntango sikoyo tata oyo Freddy Moulon congolais azalaki na poto kana Liège ka epanga na zali yango ayaki kotanga baklasse na ye abeti na Standard de Liège agagné coupe de Belgique 2 fois agagné bakupe ebele ye mobeti ndembo azalaki joueur ya Daring Club Motema Pembe ntango azongi na mboka mpe baklasse na ye babale na ye nde ayei kopesa forme ya solo alobi non eloko bosala yango kaka likolo tosala yango malamu basali na lolenge ya malamu bayei kobimisa jeune pour jeune oyo biso nyonso totangaki oyo bato nyonso basepelaki nango oyo bato nyonso bayebaki bande dessinée eutaki wana nde lisolo yango ebetami yango wana na kati ya buku mais ntango jeune pour jeune esalami ezwi forme eza na bato oyo bazalaki nango moto ya liboso abandaki kodesine na jeune pour jeune yeyo Denis Boya oyo bamini babengaka eboyo komo na ye Boya Denis oyo asala bapolosa bakikwata basinatra bamungala bakokoye didi nyonso wana yeyo badirango ye moko nde banda kobanda bani wana bamosusu baye nsima ebele wana lepa aye kosala mosala wana lepa après Mavilus bato mingi bayebi ye aki mpe journaliste aki kodesine bato bayaki ebele nano Sima Lukombo baye komona Ekunde oyo asalaki Mosekondo Sakina toye komona Jeis Djemba aye kosala bamasolo ya lâcheté donc bato bayaki ebele na nsima badesinateur baleki ebele mpona nini eloko wana ekufi ezokende te badesinateur wana bayebani te bazalaka wapi bavivaka ndenge nini nalingaki lisolo wana ekufa pamba te lisolo ya bande dessinée congolaise ekomama quelque part ke ezalaki nini eutaki wapi ebandaki wapi ndenge nini lelo ebunga
bato bayeba te lisolo ozalaki nzoka lisolo ezalaki tokomi na kati ya bokolo po lisolo wana etikala kaka na biso moko kobundana na biso moko mpona kokoma une partie ya histoire ya mboka ya culture ya mboka nde lisolo oyo ebetamaki na kati ya bokolo donc voilà. Voilà, donc tomoni na kati wana lokola yo moko bato ebele baza na un pas ya journalisme na kati ya média puis baza na kati est-ce que okanisi ke lien eza entre bande dessinée na bato basalaka média. Je sais que eza bango nyonso eza média tout moyen ya communication mais le fait que tout le monde bato ebele batravaillaka parfois lokola journaliste baza pe na makambo wana. Oui, mais eza médium ya communication. Communication, ezali kaka te ke na koma na écriture, tout ça littéraire. Communication ezali pe na sali mwa dessin mwa moke moto atala oza likambo songolo. Na dessin wana bakomona likambo basepeli nango bakumisi yango. Na dessin bamona pe ke ebendi mwa makanisa bato. Lisolo likambo tomona kuna ezalaki mabe yango basali yango awa. Ezali façon ya kocommuniquer. C'est vrai que disposition wana ya kodessine ezalaka na mutu abotamaka nango akoli nango mosusu akeyokola yango na classe po akolisa yango biso oyo ezalaki nango tokolisa yango biso moko tokoyokola na classe toyokola likambo mosusu mais na classe ekopesi yo badisposition moko mpe boye okozala mpe journaliste kananga par exemple journaliste mais na odessine kaya mavilus journaliste na jeune pour jeune mais azaka mpe dessine moni epesamaka ndenge wana. Mais bon, musala oyo mutema efandi yango wana musala oyo nzamba te na kati na ngai yango wana nazalaki journaliste pendant des années oui nasalaki yango mais musala na ngai nde yango sikoyo osalaki notamment na Salongo na Salongo na Disco Magazine les soirs du Galibou les bois éventrés Panza Makita Mambenga 2000 et voilà, makambo lobi tomoni lien eza plus facile à osala entre caricature na bande dessinée otangaki boayo bon nga nayebi ye ntango nazalaki en fait baide vague namonaka bandosala bande dessinée même publicité mosusu na otanga kombo ti ya masanga mosusu awa azali célèbre bato bayebi ndobenge boyo bato mingi balobaka boyo kombo eza boyao. Voilà, donc c'est un peu ça les liens entre la caricature na média, c'est-à-dire organisation, il y a presse, et puis ça nouvelle Mikolo. C'est ça, non? Oui, c'est vrai. Et moi, Boli Misimuke, Natia charge pour la monnaie, charge qui va l'ordinateur. Voilà, Tozolo Bela, Lelo, histoire, il y a bande destinée na Congo peto yambi lelo na vio alingala na émission na biso na Bozindo asimba bati ezali moko na bato basalaka bande destinée utakala azala atravers na média asala moi buku to ebi kala mingi ti abimisaki buku oyo tozolobela et zopesa lisolo to pe histoire ya bande destinée à Polosa yango wana tomonaki alobeli yango abimisaka mpe bande dessinée mosusu lokola Kinshasa mpe na kala mingi te alaki biso kobimisa histoire ya Lumumba tolobela yango voilà tozongela bongo asimba akoyebisa biso na Bozindo esika azalaki voilà maloba eza place na yo asimba okuba na kolobela biso oza koloba likambo etali bwayo. Voilà maloba eza pa na yo oza koloba makambo etali bwayo nayebi te soki oyoka biso toza mwa problème ya connexion. Oui, boya ntango asali na jeune pour jeune puis alongwe asalaki na journal Salongo ntango asalaki na jeune pour jeune ntango akei asali na journal Salongo aosala bacaricature lere wana ma politique te mingi yaki makambo musique na sport ezalaki très bien bato basepeli na
yango ti ya esala lisolo wana ya publicité totangi nkombo ya compagnie wana te bon mais personnage wana asalaki bien ke ezalaki mpona publicité akiki na succès makasi bato basepelaki na personnage wana basepelaki na lisolo wana epusaki mwa susu lisolo ya dessin makasi kosepela nango ke dessin kolobela makambo na domaine nyonso moni bon mais azalaki mpe kosala nakanisi bien bacaricature moko ya bamatch nakanisi vita imana mwa bosungi vita imana ya bacaricature mbongo ezala so tobongo tobi toza kose plaindre te ezali la réalité oyo ekosalaka soit eloko yango continue ou eloko yango ekufa toza na mwa kokoso na Simba Bati tozolobela histoire ya bande dessinée nayebi te soki ozoka biso oui voilà maloba eza pana yo voilà eza ndenge wana mais sikoyo lisolo yango tobanda koloba lumumba yango eza na français eza na français oui mpona nini en fait l'histoire yango voilà maloba eza pana yo yango mais sikoyo ya moke nango mpe ezali mais eza na lingala sikoyo toza na mwa problème ya son semaine prochaine oyo ya lingala ezela nanu parce que ezosenga lisusu mbongo mais na kati awa mboka ya Congo bato bakotanga bankolo bakotanga bana mike bakotanga baoyo bayebi français te bakotanga na lingala mais oyo ekozela oyo ya lingala ekozela nanu naluka so mbongo mpona bimisango mais makoki bakoki kopesa sous forme ya crédit sous forme ya appui et le monde ezala traduit par exemple na lingala na kikongo na tiluba na kiswahili mpona bato batanga lisolo bayeba ngo eza lisolo ya mboka na biso moni mais bon ntango ekoleka batradition wana eluka soki bangai na bunda susu nalala nzala ini apres olobi nalakisi nzala mbongo na yango so makwanga natiango finalement oui mboka ezala ngai bolingo ya mboka ngo mpe ezalaka te kokufa kaka likolo ya bolingo ya mboka mwa retour mpe ezala moni donc voilà c'est ça la grande réalité ekosalaka culture na biso ekende liboso ti bato bazali ebele na badomaine mosusu ya makomi bato bakomaka babuku mpe bazali na kisasa ebele baza wana ebele atimba tozokoma na suka émission na biso alobaka oke na poto auditeur oui yaka mpe auditeur auditeur aza na politique na ye aza te yo mpo oza na mboka na ye te bana moko oyeka oye ndenge non aza na politique na ye aza na priorité na ye ntango yo koya mpe kolasi eloko na basepeli yango oui bakokamata yango mais oza na programmation moko boye mboka eza na justement tozobela lumumba osali bande dessinée osali bande dessinée mais lumumba alobaki lokola na prophétie ntango ekoya bapesa yango banani mongo esengeli bana ya Congo bayeba kokoma histoire na bango moko mais okoki okomi nasi okolobaki mpe ke buku nango ezali okoma buku na yango mais yokanisi ke bana ya Congo batangaka toyebi elobama généralement ke na Kinshasa to mpe na Congo bato batangaka mingi te eloko nini selon yo esalaka ke bato batanga mingi te basomba babuku mpenza te batanga te tozala mwa kokoso ya son na asimba na évité soki azoyoka biso asimba eske ozoyoka biso oki motuna okobandela tozoyoka yo te bato batangaka ezali lokola voilà moto azoyoka nzala yo omoni azoyoka nzala maloba eza mpa na yo nazoyoka bien nazoyoka malamu nazoyoka malamu na Congo bato batangaka mais sikoyo
likambo balobaki na Congo bato batangaka te ngana ndimaka yango te ezali nini omoni mutu azoyoka nzala omoni mutu afa bato na Congo batangaka na Congo bato batangaka likambo balobaki na Congo bato batangaka te ngana ndimaka yango te eza lokola mutu azoyoka nzala oleki mutu wana bana fandeki azolongwana te ndenge ozongi mutu fandi azoyoka nzala azolia te mpona nini otuni question azolia kaka yo moko oke kopanza sango mutu wana alia bon otunaki ye mpona nini aza kolia te eloko akolia eza te bapesi ye eloko akolia te pesa ye lipa otala soki akolia te justement c'est ça le problème du Congo bato baza na posa kotanga babuku yango eza wapi eza te ça c'est un de deux buku yango mpe eye motuya nango eleki makasi mingi akosomba buku ndenge nini akalikile asomba buku oyo na motuya oyo alala nzala ubie mbongo aza nango moke na poche asomba sepela asomba kwanga alia na ye alala bongi posa ya buku ezali me mbongo akosomba buku eza te yango wana fond de promotion culturelle esalama mpona koapuye makambo wana ke ntango babuku ekosalama na kalite ya malamu na libanda ezongi eza na mwa apui moko bomwa exonération douanière mwa makambo ebele mpona etekama na motuya oyo kongole nyonso tu akoki somba yango politike wana esalama na mokili voilà tolobeli makambo ebele na bokotanga bakoma bamboka tolobeli makambo ebele mosusu bimaka mwa moke tolobeli makambo ebele na émission na biso tolobeli par exemple bapersonnage eza na bamboka kaka na afrique wana nakanti toza na problème mpenza ya son tokomi mpe na suka ntango na émission na bidie moko bagenre wana bino biso tozobengaka fond de fonction culturelle mpa na biso ntango obimisi buku ekomi ministère ya culture asombi 1000 exemplaires allo allo tozoyoka yo nazoyoka yo 5 sur 5 allo 5 sur 5 allo tozoyoka yo 5 sur 5 5 sur 5 voilà tozalaki na émission na biso na Asimba Bati tozalaki kolobela histoire ya bande dessinée na Congo toza na mwa problème technique na yango nayebi te soki azaka na biso Asimba Bati olobi makambo ya bande dessinée ya Lumumba toyebi toyokaki neti ke ozozala mpe na projet ya kosala dessin animé est ce que oza na makoki ya kosala yango eza projet ekosalama quand parce que toyoki kolobi bande dessinée ekobima le 12 janvier voilà nakanisi toza na problème ya kokoso tokomi na suka émission na biso tozalaki bongo na invité na biso Asimba Bati epe tolobelaki bande dessinée histoire ya bande dessinée na Congo démocratique tokomi na suka ya programme na biso nakanisi tokozwa ye lisusu na mikolo mikoya question ke tobongisa abongisa internet na ye aza mwa problème na yango ezalaki wa biso Asimba Bati na Vio Lingala na Bozindo tokutani mbala ya nsima na linaka na biso ya Bozindo mpona programme mosusu ezalaki wa isango voilà donc voilà tozomeka lisusu mais toza na mwa kokoso tokosuka kakawa voilà tokutani nsima mikolo na émission na biso